nafukami nabeleli pe oyano lelinga ileno yo nakomi moto liboso ya bato tika okumisama kolo Zambe ya Bika twakubike no moko twavana tata Nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutuvuanda sedito wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombele wabakafulu watusikidikisa
Tusamba. Entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza biwa seditu, ye untoa dia mwanda vedela, bika kalanga yetu tukawa kwa yelemfu, se mwane mwanda vedela. Amen. Na komba tata mwana pe tata Mulimo Santo. Tolanda kimatei na biso. Tata pasteur mtate ya kibiso. Abandela ke na banzembo ba Yuda. Akena mibeko. Mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela. Pona mokoro wana tobika. Batata balobaki na biso bobangi ya tata Nzambe ebandela mayele toluka nano bokonzi ya likolo oyo etikali Nzambe akopesa tolandi oyo elobami awa tolandi mpe badiscours epesi esengo leta pe oye alobi biso tosepeli nango pamba te totosaka leta mosala monene tozalaka nango leta liboso biso nde tolandi nsima ndenge akumisi bandeko na biso balandi nzela oyo asaki passe na bango to bosani te toyebi yango lelo oyo tosangani biso nyonso mpona kokumisa mokolo ya lelo le 10 mai oyo basololaka na 90 na bapapa balobelaka yango mingi tozalaka te me oyo mpe bazalaki baza kotémoigner e biso mpe tozoyoka yango tozotémoigner départ babengaki ngai balobi biso tozokokende kasi awa bokotikala botonga Yelusalemi oyo biso tosali te bino botikala kosala yango soki botongi Yelusalemi te pasi na bino ekosela te elelo biso nyonso tozali kotonga Yelusalemi bango mpe baza na kati ya programme oyo ezali 4e génération oyo ezali ke nkolo Yesu alobaka yango tata Mulimo Santo alobaki yango batata na biso mpe balobaki yango ke mokili ekoningana ya solo tomoni ke mokili eza ya koningana biso nyonso toza na mpasi na mokili oyo tozokomona zokosala ezali ke Nzambe aningisi mokili me tokosala ndenge nini mpo tobika batata balobaki na biso kaka mabondeli ndenge mokili eningani na mangomba pe famille tokomela mpasi ndako tokomela mpasi lingomba tata Simon Kimbangu eza pe ya koningana koningana wana elakisi ke yiki Nzambe azalaki kolakisa bizaleli ya moto na moto position ya moto na moto ebengami yiki
kokabwana ekoti bitumba ekoti koyina na ekoti wana babenga yango yiki kasi makambo ndenge nini ekosela biso nyonso tozangana tomonanaka biloko pamba surtout moto mwindo me batata bateyaki biso mpe batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko mpe misala lokola crise mpe kozala babakisi ke tolona tobokola tolesa mokili mobimba na biso yango nde tozosalela oyo elobaki bandeko na biso na ntongo nayoki yango nalandi yango asaki sesaki mpe boyokani ezali te bauti mosika baleli likambo ya social kola biso toseki tokobongisa yiki na lingomba makambo oyo tozomona na miso ezokoleka na lingomba kokabwana mpe ezali koyokana ezali te mpe kowela na bokonzi ezali tozosenga polere ekei korale jeteki boyembela biso nzembo ya yikiki ezali message koyemba ezali kobondela mbala mibale message oyo mpe tozokomona tozokovivre yiki ekoteli biso na lingomba kowela na bitumba malamu esila tokomi na ntango ya suka génération ya 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te basigne de temps tozomona yango elakisi nzambe alingi akata likambo na ye ekokuta biso na position nini yango tosengi na jeteki Equal
Merci, Jeteki, Boken Rwanda. Bisonyos tolandi nzembo. Tohuti wapi, tuzali kokende wapi. Kolo Yesu alobaki yango, Matthieu akomaki, baliki bango nyonso. Ndenge kolo Yesu alobaki, mokili ekoningana. Pasi ekozala mokili. Crise pe ekozala mokili. Bayekoli batuni na tango na biso te na 4e génération. Yango 4e génération. Tata kimbango pe alobi mokili ekoningana, nzala pe ekozala, pasi ekozala. Eyo komona na bapapa yango bapesaki programme babisi bandimi ya Tata Simon Kimbangu. Mabondeli ya tongo, babondeli ya bangonga, bamidi, tipoko, tina butu. Pasi ekozala mokili ekoningana. Banzala pe koya lokola banzala ekozala. Tolo na tobokola tolesa mokili lelo yo lutendele tuza kolona tuza kobokola na kunzulu tozali kolona kobokola tolobi place ebele bisika tovandaka tolona tobokola ezali plan ya Tata Nzambe. Soki tozosala makasi na mabondeli, ye Kimbangu azali nani? Likambo te. Mo oizo yela biso na liboso toyebi yango te. Elelo tomoni bandeko na biso baye na date na bango
pona nini nzambe ayokelaka ayokaka libondeli ya moto nyonso ya mipesi biso mpe lelo tozali kosenga biso bato uti mosika tosenga mabondeli lelo nzambe ayokela biso pasi oyo esila oyo nyonso toza koloba eza na kati na bible batata na biso papa elebe boya nano botangela biso bachapitre topesaki et surtout na bandeko na biso ndenge bazali awa bayeba nini boye kosala kasi eloko tozosenga yiki ezala lisusu te na ngomba place batiyo respecte sala mosala nzambe asepela ozala pasteur ozala diacre ozala nani bakengi tili biso bandimi fo tobongisa batiyo mokonzi mpona ko diriger bapeuple bakisa likambo malamu po pase oyo esila ya yiki surtout na lingomba nga nazokoloba mpo na lingomba kuna na Congo Brazzaville ndenge nalobaki lelo toyebi ke boza na Kinshasa bibubu ma place nyonso boza nango ya misala bozongela kuna Kinshasa babubu dispensaire ezala école ezala tosengi mpe banzela babongisa ti nzela oyo ya boko mandombe esalama nzela oyo boko Kinshasa bibubu esalama tolingi bongo na baekole na bandako bato babandoko komela ezanga te bosomba mpe groupe ya motere ya monene botia kuna totia radio na television biloko wana nde kopesa biso makasi na mosala oyo tozosala kolona mpe kobokola ezanga te kokabona mpe ezala te te wana tozosenga sika nyonso toyebi mpe kuna Kikwiti lelo boza na Ntsintsani toyoka sango malamu kuna Kikwiti bambuta bayaki kuna mpona ndako na bino eza na nkambo esila na Allemagne boza mpe na programme mingi bajeteki bosala likambo wana oyo bongoli osala bolakisa mpe le 24 décembre ndenge bomesana apaki le 18 mai oyo bokosala le 20 mai tomona likambo oyo bokoya nango bisika nyonso bozali le 18 mai osala programme makasi apaki bamama mpe bandimake apaki bazali baresponsable batata nde bazalaka baresponsable na ndako bisika nyonso bolakisa bamama bozangisa te sikoyo batata tokota na chapitre na bandeko na biso asaki bayawa tina nini bayeli na nkama nzambe ayokela biso yiki esila na lingomba na biso tolingi yiki te bisika nyonso moto wa mipese na mabondeli toza bapaya te nga na telemi nano wana papa pasteur na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci matondi mingi tozongisi epai ya tata molimo santo na kopesa biso maloba na mokolo mwa lelo lokola ngonga esi ekomi mosika na etinda ya mokonzi ya lingomba mokonzi ya bule
tokotanga kaka mokanda moko yango nde tokopesa pe ndimbola ya mokuse pose tosalela ngonga malgré makambo ezali ebele. Tokotanga na mokanda ya Luka na mokapo na ye ya 14 na nzela ya 15 kino 24 na lobi Luc chapitre 14 verset 15 à 16. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Moto moko na kati ya bato oyo bavandaki na mesa awa ayoki boye alobi na Yesu, esengo mingi na moto oyo akozwa esika na feti oyo Nzambe akosalisa kuna na bokonzi na ye. Yesu alobi na ye, moto moko alingaki kosalisa feti moko ya monene mpe abengisi bato ebele. Awa tango ya kolia eyei kokoka, atindi mosali na ye akende koloba na bato oyo ye abengisaki, boya nasi na bongisi biloko nyonso. Kasi bango nyonso babandi kosenga bolimbisi ndenge moko. Moto ya liboso alobi na ye, nauti elanga moko mpe nasengeli kokende kotala yango, limbisa ngai. Mosusu alobi, nauti kosomba bangombe 10 mpe nakei komeka yango soki ezali makasi, limbisa ngai. Mpe mosusu alobi, nauti kobala kaka mikolo oyo, yango wana nakoki koya te. Mosali azongi epai ya mokonzi na ye mpe ayebisi ye makambo nyonso. Bongo ye asiliki mpe alobi na mosali na ye, kende noki na bawenze mpe na babalabala mpe memela ngai bato bakelela, bato bakufa makolo to maboko, bato bakufa miso mpe bato ya tengu. Na nsima ya mwa ntango moke, mosali aye pe alobi, mokonzi, nasali ndenge otindaki ngai, kasi bisika ezali nanu. Bongo mokonzi alobi na mosali na ye, kende na banzela oyo ezali na esobe mpe kotisa bato na makasi po ndako na ngai etonda. Nalobi na bino, na kati ya bato oyo nabengisaki liboso, ata moko te akozwa esika na feti na ngai. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo, tolandi etangeli ya chapitre oyo tata mokonzi abule apesaki. Chapitre oyo ezali lisese ya nkolo Yesu apesaki na esengo oyo mutu amanifestaki mokolwana na ntango na kolia. Lisese lobi na biso ete mokonzi abengisaki bato minene baya na kati na fete. Alors lisese wana ndenge totangi tokozongela susu kuna te, ezali na biteni mibale. Eteni ya yambo, mokonzi abengisaki bato ya minene na fete. Bato ya minene na fete banso basi bapesi ba raison mpobo baya na fete te. Tolandi awa mutu oyo ngai na balisika na sombi bangombe pe bongo na bongo. Mokonzi atindi bato na ye baluka bato mususu babenga bakanga bango tana makasi baya kotondisa ndako na ye mpo elambo oyo asalaki ebeba te. Lisese oyo pona bato ya minene oyo mokonzi abengisaki, eliko bato ya minene tango basui invitation babengisami na fete, bakokangaka matoi na bango, balingaka koyoka te ete bakende na losambo.
bakende koyoka liloba na Nzambe mpote bakoko bongwana bakoko sala malamu mpote kimia oyo tozali koloka ndenge tata mokonzi abula lobi ekoka koya na kati na mokili. Nzambe nde mutu abengaki mpote bango baya bayoka bamela balia bapesa na matei bapesa na orientation kasi bango bayaki te. Mokonzi alingaki eleka bongo te alobi na batu na ye babima bakende kozwa batu nyonso oyo bakokutana babalabala wango wana lobi eteni ya mibale mpona biso baye tozalaki na esika te tozwaki bainvitation te me mokonzi akanisi biango abi bango lokola baboyi koya esengeli na bango batu na ngai nyonso wana baya na kati na fete balia bakokomela. Kasi eloko nini esalamaki kuna soki tokontinue kobokobola kuna na Matthieu na chapitre 22 na verset 1 à 10 abi tango bato ala bakotaki na kati na fete mokonzi ayaki kotala tango aye kotala amoni ete na ba oyo nyonso bakendeki kozwa malgré babengamaki te bazalaki avise te me tango bayaki mokonzi tango akotaki na kati na salle amoni moko na bango azalaki na bilamba ya feti te. Mokonzi atuni ye ndeko na ngai okoti awa lolenge nini awa yo zangi elamba na feti. Mokonzi asilikaki abibisaki ye pe apesaki etumo makasi. Batata ba mama kobiangama ezali likambo te. Kobiangama ezali likambo te. Kasi likambo ezali na kokokisa oyo basili kobengela biso. Batu wana tako bazalaki ko babongamaki te me esengeli na biso to bongamaka mokolo na mokolo pote to kokisaka makambo ata ya mike mike oyo Nzambe azali kosenga. Elamba ya fete elinkoba liloba na Nzambe esi ete ya mabanda kala na kati na mokili me batu mususu kino lelo tozali awa nano tozwa batisimu te. Mais tozali kozela nini poto kokozwa baptisimu pour appartenir à une église esengeli ozala baptiser l'église wana nde ozwi ndingisa ya kobenga mamundimi église wana malgré liloba na Nzambe ezali koteyama mais batu mosusu kino lelo bazwi baptisimu te. Elamba ya fete ya mibale elamba ya fete ezali ke segeli kozala conscience na yo moko conscience na ngai e reprocher ngai et que nazali pur nazali na likambo na mutu te. Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. To lukaka boyenge benina batu nyonso to lukaka kimia na batu nyonso yango na toyoki na nzembo bapesi biso kuna yango toyoki mokonzi azali kolobela awa kimia 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 to luka yango na makasi soki te ata mutu moko komona Nzambe te to sala misala ya Nzambe to lo na peto bokola ndenge tosili kolanda yango na kati na monda liloba na mokonzi. Moto nyonso abianga maka beto bianga maka na groupe te parce que le salut est individuel. To bianga maka moto na moto zwakali nkasa na ye ya invitation. Soki tozwi exemple ya mariage tata azali kobongisa mariage na ye ndenge totangi yango awa apesaka invitation na mutu mais kasi soki yo ye na invitation wana te fete wana eleki ata ndenge nini bakoremplace na mutu te na place na yo mpe bakozongela susu fete wana te mpo na yo fete wana esi eleki osi ozangeli yango libela okozwa yango lisusu te. Yango wana batata ba mama eloko tozali koluka monene ezali botosi kotosa liloba na Nzambe soki Nzambe atindi soki Nzambe asengi esengeli na biso totosa mpo ete toyebi ngonga te toyebi mokolo te ndenge bapesi biso na Matthieu chapitre 15 Matthieu 25 verset 13 babi toyebi ngonga te toyebi mokolo te esengeli tomibongisaka tala ndeko na biso wana yebaki te me mokolo nde abengamaki na nzela akota na kati na fete mazaki de lamba fete te
parce que c'est quand biso mi bongisaka mokolo na mokolo ote tozali bandimi esengeli na biso tokendeke de progrès en progrès kasi tozongaka nsima te babiangami bazalaka toujours ebele baponami bazalaka moke awa ezali biso baponami tokosala nini awa tozali baponami batata bamama mpona kotonga Yelusalemi ebandi na biso te pasi oyo toza nango ebandi na biso te soki toke kotanga na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5 bazali kopesa biso tribulation oyo ezalaki na kati na lingomba ya bamangomba ya Makedonia bazalaki na pasi makasi bazalaki batu minene te bazalaki batu bayebana te me kasi na kati na mpasi na bango balakisaki bolingo monene mpote basunga babulami oyo bazalaki na Yelusalemi yango na tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba sengaka te biso baye tofandi na Yelusalemi tozala batu na bolingo mobeko misala mpote ndakisa euta epai na biso ebima ekende musika bazali kobenga bango basantu les saints de Jérusalem pa oyo bazali kofanda na Yelusalemi ya kala ndenge moko biso tofanda na Yelusalemi ya sika eseke tozala basantu basalaki nyonso batalaki bobolo na bango te batalaki pasi na bango te batalaki bainfirmité na bango te me basalaki nyonso mpote Yelusalemi ekokotongama apôtre Paul azokonfirme yango ete tondimaki te na komona ete bakokaki kopesa makabo boye soko kiti na verset 20 titi na verset 21 azali koba tosalaka bongo mbala mosusu bato mosusu bakritikaka mais mpona nini bakibongisi bakendekaka nkamba kosala mosala mpona nini bato tala na bango bebosono bazokendekaka nkamba non tosalaka bongo mpona na nzambe kaka te mais tosalaka bongo mpona biso moko na esaleli wana yango nde tozali korealize bamakambo oyo ya minene tozali komona lelo awa na kati na nkamba yango wana batata bamama biloba yiki ndenge tata mokonzi ayembisi na nzembo ezali mpe na ntina esengeli eya ote tumbola kanda na nzambe mokano ekokokatama bayenge beni basepela baponami mpe elongo tata mokonzi ya bule na silisi wana nkomba tata mwana peli mosantu Komona nzambe tata mwana tata molio mosantu tango ezali mokuse merci tata mokonzi ya bule tata molio mosantu mingi oyo yo opesaki na biso soki na autorisation na yo ekoki kozongela yango mardi na autorisation na yo bien sûr tokopesa kaka quelques 2-3 chapitres na maye ndenge yo pesaki ndingisa batata bamama bandeko na kati na église kembangiste tozali na 4 sources ya inspiration. D'abord les saintes écritures bibliques et puis 2 maloba ya ye moko tata molio mosantu nzambe nde babengi yango magistère et puis l'hymnologie kembangiste ndenge toyoki banzembo couplé à cela, bandoto, vision, ça fait partie de l'hymnologie qui maniste parce qu'il y a un message. Et puis la tradition des anciens. Maye tata mokonzi ya bule awuti kolobela biso awa ya yiki pe ndenge nini kimia ekopesa bakimia yango ekopesa na nani pe na isika nini toyoki yango na nzembo toyoki yango na tata mokonzi ya bule. Komama na chapitre Zacharie chapitre 9 verset 9 à 10 soki totangi kuna makamo ya yiki makamo yo tozali nango na tango asuka na ndenge pe ekosuka ekosila kati na Yelusalemi na ye moko nkolo nde makamo wana esakolamaka na Zacharie chapitre 9 verset 9 à 10. Donc, ezala nzembo, ezala maloba tata mokonzi ya bule,
ezala pe na kati na Bible topesi bino référence tokokai ko ba référence ba chapitre ebele mais l'essentiel ya wana nde biso topesi na esika ena ya Zacharie chapitre 9 verset 10 9 à 10 bien sûr. Kuna na verset wana Nzambe alobi boyete Ephraim akokata ba arc ba char de combat Ephraim mpe ye Nzambe akopesa kimia ndenge biso tolandi na nzembo. Avec votre autorisation papa nakoloba kaka moke nani akopesa kimia po ete yiki esi la pena kata lingomba soko lingomba et Dieu kimia mokili pe kozwa kim. Dieu parle d'Ephraim. Qui est Ephraim? Ephraim azali nkoko ya Jacob, Israël, nkoko na ye. Mais Ephraim na Manassé, likamwana tata mokonzi abule alobaka yango mingi, mais yangwana nde na pesi yango po ezali na kati na Bible. Nkoko azalaka mwana ya mibale. Nkoko akozalaka mwana ya mibale. Référence yango. Référence ezali na Genèse chapitre 48 verset 5. Nkoko akozalaka mwana ya mibale. Yango nde ezali na pesi bino référence Genèse chapitre 48 verset 5. Avant Jacob atika mokili asalaki cérémonie nde alobaki na Joseph Manassé na Ephraim bazali bana na ngai bano yo botaki avanga na kota awa na kati na Égypte. Ephraim et Manassé sont miens au même titre que Ruben et Siméon. Donc pour Jacob, il y a un héritage dans Israël. On parle toujours de Manassé et d'Ephraim comme Siméon, Gad, Dan et Manassé comme Judas et tous les autres. Donc Koko akozalaka mwana ya mibale et oye zalaki na mwana yangwana nde eye na Koko. Mais Koko bakotangela lisusu Koko te. Akomi mwana ya mibale pona mokumba oyo ya latisami responsabilité oyo ya pesi. Et Jacob explique ba oyo mosusu bakolanda bakobikela na sima na Ephraim pe na Manassé. Batata ba mama na kati na lingoma na biso ba makambo wana ya kobenda na wana, il faut que ça cesse. Il faut totanga ka Bible avec profondeur. Tata Kimbangu alobi na kobotama na 1918. Oya botami na mwana ya botami na 1918 le 22 mars papa Diangene. Obenge mwana. Mais alobi na kobotama na 1951. Mokoloye atiki nzoto na 1951 tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani abotami. Na bunzoto tokobenge nkoko. Mais na molimo na Bible azali lisusu nkoko te parce que azali tata mokonzi abule. Nde ye abiangami nkoko azali mwana mibale. Makambo nyonso oyo ezalaki na mwana, oyo ezalaki na tata, oyo ezalaki na mwana, nde mokuma wana epesameli ye. Ba oyo mosusu bakoya kobikela na sima na ye. Yango wana ezali kosenga nini botos. Soko Nzambe apesi biso ndingisa mardi toko développer yango en profondeur. Parce que ce qui bino boto landi enge bene Bible, enge bene likambo na Nzambe uta ebandeli, yiki ekwe ko salate. Ekwe ko salate. Il faut atosama. Ndenge wana nkolo Yesu atosaki tata kino liwaya soni ne kulusu. Wana tata Kimbangu yesi mana nkolo Yesu ya mibale ndenge nkolo Yesu alobaki mosusu akoya. E ye tata Kimbangu atosi nkolo Yesu atosi tata Nzambe te kino liwaya prisonnier vendredi.
bango mibale bazalaki na mokumba ya kobikisa mokili. Ndenge wana mama Mwilu adi mokumba na ye atosi bapapa batosi ye iki ezalaki te. Ekino ntango wana mama esilaki mpo na nini mama Mwilu oyo bazalaki na ntango wana babia mwasi akoki kotabwisa te mama Mwilu apozaki motuna boye na boye baota na baprotestant mwasi akoki kotabwisa te. Mama Mwilu alobi mettons yo ozali aveugle, apesi bango motuna, yo ozali aveugle oyebi te ndenge ya kokende na mbanza ngungu, me oyo amonaka akamati yo na loboko mpo ete akomisa yo na mbanza ngungu, okolanda yo bi okolanda ye te. Balobi tokolanda bien ngai nde nakamataki mokumba, ngai nde nazali komema. À partir de ce moment là bango nyonso pi yende moto ayebi nzela, yende azali na kati na elaka. Ndenge wana batata bango misato bakamati mokuma ya botos na kati na bango yiki ezalaki te. Ndenge wana oyo tozali kobenga nkoko bibliquement yende azali mwana ya mibale kimia. Donc yiki ekoki kozala te. Napesi bino ba chapitre dans ba verset, vous allez qu'à lire ça vous-même. Ekoki kozala te. Batata ba mama pour na leur essayer bien sûr. Mais ntango nyonso mokili ezalaka na pasi tosuka wana mokili ezalaka na pasi nzambe akamataka toujours baoyo baza komona na lokola biloko bidanga ntina. La solution vient toujours par baoyo bamonanaka lokola biloko bidanga ntina. Les marginaux, les laissés pour compte, handicapés, bato nyonso ya papa tout ça, solution eyaka kuna. Ndenge na lobaki na Zakari, ndenge na loba ba prophète ebele balobaki, ndenge nkolo Yesu ya alobaki, likambo ekoya na ntango na suka, e likambo yango ekokata na kimia ekoya na esika nini. Nkolo Yesu alobi esika ebembe ekozala, ebembe nde esika wana ba aigle nde bakoya kosangana. Me ebembe yango ezali wapi? Ezali awa na nkamba na Yerusalemu ya sika, esika nzoto ya ye tata molio mosantu nde ezali esika Yerusalemu ezali. Ndenge wana Zakaria alobaki likambo yango ekosalama, kimi yango ekopesamela na mabota manso na Yerusalemu na Efraim, c'est-à-dire nkoko kasi mwana ya mibale yende nkolo makambo kolo bilaka. Remarquez ceci, Kolo Yesu amène sa croix jusqu'à Golgotha, c'est le sauveur de l'humanité. Mais comme il en est là, à quoi il m'a Père, Fils, Saint-Esprit, à quoi si kaboye na malabisatu wana ya kwe ale ba moni Simon de Cyrène nana ko mema ikuluso. Simon de Cyrène c'est un noir, ou bien la tradition biblique moussous balobi Simon l'Africain, mais c'est un noir. Il avait bananemi balé Alexandre na refuse. Balobia voilà, yonde mutoko ko mema yango, c'était un noir. Parce que à cette croix s'attachait la malédiction. Romain qui comme ako simba croix wana te mema yango. Bango ba juif non. Ba sundoli yango na moto mwino à l'africain. Or, bazali ko bossa nete ce faisant bazali ko kamata likamo ya nkolo Yesu e koya na kati na Afrique e koya na kati na Yerusalem na sika et sika kimia ko pesa melana mabota manse et ko sangisa juif et non juif toutes les nations et sika bembe ko salaka. Mais ça sera en Afrique, berceau de l'humanité et pas inabisu. Donc mutako benga ma o handicapé boena boy mais nzama kamata kaka batu bizanga ntena pona ko yokisa. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 28 29. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29. Nzambe akamata kabato yo bazalo kola bilema lokola batu na liboma pona ko yokisa batu na mayele soni. Akamataka biloko ya pete mpona koyokisa bato na makasi soni mpo moto aloba te ke ngai grâce à moi ngamte mundasali. Dieu n'aime pas ça. Yango na kamataka ka biloko pom yango na pasteur Kabemba malgré temps ezala qui a développé bino nzama kamataka ka bato lokola
bato moko kaka ya ndenge wana message ne lokumu ne nkemo ne ezala kaka à partir ya bango. Et si vous lisez bien la Bible, on commande même les femmes stériles. Nzambe azali kokitisa nkemo ne kaka à travers prenez maman Zacharie, maman Elisabeth, elle était stérile. Mais quand il a eu Jean-Baptiste aye kobotama, aoumelaki me aboti mutu monene Jean-Baptiste. Kamata Anne. Aoumelaki Nzambe azali a utiliser kaka bango. Na kati na ye aye kobota nani? Aboti mutu monene. O biso tozali kobenga Samuel. Kamata exemple nkolo Yesu ye moko. Abotami na maman Marie. Ayebaka mobali te mabotami na nguya tata molimo mosantu. Et toko kamatela bino be exemple même Rebecca ayaki kobota Esau na Jacob aumelaki et kamata ye moko mama Sarah aumelaki Nzambe akamata kaka et siko biso tozali komona ke solution ezalite Nzambe ati solution et pas na biso lelo le dit mais nani ayebaka nana ayebaki ke colon belge mutuna makasi Allemagne a envahir la Belgique et qui me le ezalite bakena ko recourir na nani na oyo yazalaki libanga e bwakama ezalaka na ntina te et c'était le 10 mai 1940 bake ko kamata papa kisolokele na papa diangene bana ya papa kimbangu balobi boke na ko senga epai na tata na bino alongo la Belgique na kati ya maboko ya Allemand pe na roi na maboko allemand papa diangene a koti sur le boko na poche abimisi chapelet ba weleli chapelet babi pasa bo benga tata na bino ndenge bino boko benga kaye tala nanu oyo libanga oyo ba boa kaka yango nde pesi solution la Belgique est Belgique aujourd'hui avec son roi et ça histoire to doit katante po na yango lelo boy soki biso to koluka tata kimbango lelo boy soki biso to koluka papa diangene ezali kaka na moto moko ya zali na voile azali na bâton sacré to koluka ye pa ya nani e pa na tata Simon Kimbangu kiangadi pona nini nkoko azalaka mwana ya mibale na mokuma ya azali na yango biso nyonso tuto sangana na moto moko derrière lui ye moko alobaki bino nyonso bozala sima na ngai moto azala te bino nyonso sima na ngai soko biso nyonso tu derrière papa Simon Kimbangu kiangani yende ayebi kuna esika biso tozali kokene pe esika biso touti yeke kozala te et tokozwa solution et tokolongwa na kati ya pasi o biso tozali na yango na komona tata mwana tata molio mosantu. Merci Bamuta okende kovanda likolo eza na mpasi meteo amoni ke boleko beta bolimisa biso tolobi mingi tina likambo asaki lokola boye bokeza na yiki libanga ebwakama ezali biso soki fete na biso esili bokokota na lupango wa mozole kosenga na batata na biso kimeya biso bato zobondela biso bato mipesi likambo moko kaka tozo kosenga oyo kozala na biso pesa biso kimia na mokili toloba bie toloba te naloba tobomba kaka toboloba te bon tika naloba bosomi ya molimo eya te na nzela toza koya toza koniokoma tozomona mpasi me toyeba ntina likambo oyo batata batikelaki biso totika mabe tosala malamu mpona bosomi ya molimo eya te
so bomoni ke toke molai na ba chapitre zo pesa muto ya boa kama bamona ka eloko pamba be makambo pe kozale pa na ye bongo be bongo te asaki aye aboa kama lokola eloko pamba be lelo aye biso tolobi suka tonosisa kuna na kati tosilisi na komba tata mwana pe tata mosantu amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuni kwa tata Nzambi munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela